Coucou la famille, bonjour à tout le monde, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très bien. Coucou la famille, coucou à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Voilà, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Voilà, bonjour à tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est dimanche. Voilà, dimanche. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Voilà, na poko alelo to c'est comment mouké to solo mouké parce que mikolo biso to ça non analyse, il y a ba homme de Dieu et ça la biso bien. Voilà, il a sa conscience. Voilà, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino, bobo to bondeko na kacha mabota na bino. Voilà, j'espère que vous allez bien, tout va bien. Lobby, ceux qui nous ont appelé sur grâce, appelé sur makasi, ou bien mardi, tu as la analyse. Il y a Moussa Nzambe, Moukouazan na limité, avec Sabatou Baji, Toroyo Kanzambe, Alobelier Nini. Tu décortiquer mon biso na bino. Voilà, donc, ma commentaire na bino, on a exposé mission, ma commentaire na bino. Voilà, bande konanga. Na yepo ato solo la lelo ka kotambola kande to tambola boy na TikTok na moni li solo mo boy na lobi bande ko tam susu alobi ya solo comme ça lobi lukuta bilo bat bobo ko la baniaou bambwa bozala bampuku na bandaku bozala bampese boyo kana boke binyonso makamni balobi pona bambwa bampuku bampese ya like mission partager. Et bon partager en haut penza bo like oyoki o partager o seki penano pone longola mo ba stress pona nge seki seki nganano ngape na ye na ngoto sek ensemble. Voilà yenge na madiko sa bulu ya Congo na église ya PV ya Longo boboto bondeko na madiko sa catholique o basala tout tanga bekola tokos la ninga mukete. Voilà tout tendance confondu boza bienvenue moi kopati Copa vin blanc, vin rouge, et ça la bien, moi, belaise mouke les canango. En tout cas, pourquoi pas, toi, on a pourquoi. Tout mais la moi mouke, ça la bien, voilà. Maïnange sili, tout fungo la kaka. Oh, koye la so pembe, tout zota oyo. Tout mais la mouka na vin oyo ya. Moi mouke kaka, moi rosé oyo, ya muscador, ya 2,50 €. Et Mélama, voilà. Tu mets la mouke, tu mets là. Mais Olangwate o. Yaya Olangwate o. Olangwate o. Tu mets là au capo. Voilà. Avant la loba, Toyo Kanan. Banobo kana bouke binyo so bana baza libanda bana libanda. Bazo beta ba football kuna. Bon, bolanda boke bignon so to yoka to chi. Bango warrior donc voilà. To lali to la mukika boye. Un grand prophète à Ranalimete résidentiel église nez à Ranalimete résidentiel n'avenir révolution. Mais na comprendre ce qui prophète a yeni ne to pas bungin zela de zo comprendre prophète limbisa biso mais o eza TikTok na ndenga mabete. Prophète. Ngate pour les chrétiens de sensible sur le moment mais comme ne touchez pas mais prophète n'a touché biso pe TikTok. Prophète Emmanuel Dodi alobi nzambe te mutasala ngulu nzambe te mutasala mwa nzambe te mutasala nyau nzambe te mutu asala mpuku baza banyama oyo Satan a créé. Il y a beaucoup. C'est pour ça que c'est impossible. Satan akotana eloko ya salakite impossible nde puku mwa nya ngulu biloko sala ezali combien ezali 666 que je vais vous énumérer. Dans la suite il y a les parasites, il y a les reptiles, il y a les oiseaux, il y a que je vais vous étaler. Donc biso titokola ki ne kodim to ebi ki nzamba sala banyama nyonso bana mukili. Mais prophète Emmanuel Dodi Ogomona, c'est un grand prophète. Alobi Satan a pe a créé ya ye banyama mais basangana na o nzambe akela. Il y a biloko Satan akela sangana na o nzambe akela. Quand l'ennemi veut travailler, Satan
mwana akokende kosala na memete azaya yete. Alléluia. C'est comme ça. Prophète, yom to bunginzela to bisom to bunginzela. Il faut, c'est obligatoire prophète. Il faut yo opé sa biso d'explication. Alors, débat eza ouvert pour la bâtiment, je sais que les chrétiens vous la ne touchez pas mais ouais mais ici quand on minoko non parce que awa yeso lingande tse longola kondi maranga. Prophète Emmanuel Dodi, vous êtes censé y opé sa biso d'explication. Comment est-ce que nzamba ko sala nguluté? Nzamba sala mpukuté, nzamba sala niaouté. Plus loin encore prophète a lobi so ki bozala ba niaou na ba mpuku na kata ndako bobu mabango na ba mboa. Bobu maba prophète. C'est pourquoi l'église yoka libela. Jibelebele. To segli ko sala na ba mboa na ndakote. We don't have. Mutu nyo sasa na mboa amboma ye. Mboa protéger kate la. Alors na makambo oyo qui dit mieux? Prophète Emmanuel Dodi a raison, parce que je comprends plus, prophète. Je comprends plus. Je comprends plus en fait. Prophète qui dit mieux? Prophète Emmanuel aux gens censés avoir cette explication dans le verset Mamolo. Prophète, on va kaka. Et si les bandeko, bomo na boy koloba. Nangai boyo kanon ne bandeli banane bandeli bandeko prophète a ye a joué inspiration a lobi ngulu mbwa nana ni susu nani ao hey balobi biloko wana nzamba sala ngulu te asala mbwa te bandeko toyoka. Alors, bonjour, je me présente, moi c'est Tonton H, tout puissant warrior. Donc voilà, un grand prophète à Ranalimete, résidentiel, église n'est à Ranalimete, résidentiel, l'avenir, révolution. Mais n'a compris ce qui prophète, à Yéni, n'est pas Bungin, c'est là, de comprendre, prophète, il limite sa biso, mais où est ce TikTok, dans les gens m'abêter. Prophète, raté. Pour les chrétiens, ils sont sensibles sur le moment. Mais comme on ne touche pas le prophète, on a touché TikTok. Prophète Emmanuel. Voilà, tu vas dire qu'on analyse, dans le camp de mobile à lobby. Makambo yo, ezo bangisa, batuming basala ba analyse, bande konanga, ba pasteur, baza ba dictateur te. Ba pasteur, baza te ke, ba yebi nyonso, baza te ke batu oyo, to banga bango te mais za bato to pia bango respect. Différence ezali entre ko banga mutu na ko pesa ye botosi. Botosi eza eloko mususu. Ko banga pe mutu eza eloko mususu. Bino siko ne ba pasteur bakomaka, ba pasteur abatu kutu te. Pona le musu poko yoka no pasteur alobate ke il faut to banga soki ba oin de Dieu, okoyoka pa lobi na yete. Kaka bandimi bino mtu bolinga bokomisa ba pasteur bakoma ba orgueilleux bakoma bato lolendo bakoma oyo bino bolinga bokomisa bango yangwana pasteur banga maso ezolanda yo 90% eza ya diabolo 10% eza ya nzambe bato ya diabolo bakolinga kake bamema yo na orgueil na infidélité na makamba bosoto oyo ezanga tina. Parce que oza mutu amiko karate papa pasteur, papa prophète mutu amiko karate. Donc mutu nyonso ndenge azana besoin conseil. Mutu nyonso ndenge na yebisaka bino azana besoin aleka awa na sous le baoba ala musa conscience na ye. Ozala pasteur, ozala mondimi, ozala diabulu, ozala qui que ce soit, tu as une place chez nous. Tu vas écouter la parole et la parole va se transformer. Et qu'on transformer yo. Parole va te transformer. Ok, bande konanga. Alors, awande tozolanda, ndeko na biso azolinga pesa conseil na makambo oyo prophète Dodi alobi. Ce qui Dodi, je crois, bien so boye biye, biso toye biye pona Sandra Lina babote assemble la kuna, toye biye pona Ken Piana, ba binzo kanda sa rappel na limité. Bande konanga alobi makambo etali banyama. Alobi banyama mususu nzambe mutu asala bango te ezali satana. Siko bande konanga soki déjà na Bible eloba mabongo te
et le bama ki nzamba sala ki biloko nyoso na mokili nyoso tout biso batu nda pesa ki biso pouvoir ya kopesa ngo kombo oyo kankrela oyo fourmi oyo serpent oyo boye oyo moano oyo resoki nini oyo boye ok alors to la mukatboye to la muki to yoki professeur et pasteur oza grand nommé na kisasa donc grand nommé balobaka ayi ko bisa biso que non il y a des choses que Dieu a salaté et ça Satan soki tondimiye donc tokoloba ke ça pena batu mususu na mokili oyo nzambe asala bango te Satan mutu asala bango donc oyo nyonso kondima prof ngai na e awa na lobite ke pasteur akosi ou bien pasteur lobi lukuta po na yebite domaine wana na yebi yango te bino nde bokotiaka ba commentaire oyo ayebi atenga oyo ngai na yebi ezaka ke nzambe akelai biloko nyonso Satan yaka kako imiter Satan yaka ndesko kokota omona koti na ngulu Satan parce que tomonaka pe ngulu azaka na ye kimi azokende na ye azotambola na ye l'air balongoli molimo ya mabe epai ya mbatu molimo wana esengi ke Jésus Christ alingaka bwaka mosu na moto se wapi babi acha aboka bango na bangulu atini bango na bangulu et puis na yebi ke bangulu wana nyonso bazalaka place wana ata ngulu moko atikalaka te bango so badinda na mai bakufa parce que Jésus Christ akolinga te ati molimo na ngulu bangulu wana etikala batu babanda kolia yango vous comprendre parce que ye alinga biso mingi place tozali alingi tozala na peto tozala na kimia alors sikoyo tolanda so na bokebi nyonso oyo eza justement analyse ezomema biso na likambo oyo bandeko bozongo na bo PTT eza likambo moko munene combien de batu bana na bambwa combien de baluba balia bambwa sikoyo balobi mbwa azali Satan donc okati penza Satan koko na bino wana alia mbwa makila na ye wana ya kimbwa pe parce que tango toliaka biloko moso transforme makila etika yo na nzoto même bakila ne comme ba sperme ekepe bani ko bota pe bana mususu makila ba mbwa neti bandiko na biso baluba ebele bazana makila ba mbwa na kati ba nzoto na bango cela veut dire que bandiko na biso wana baza ba Satana na tuni kaka wana ngaite eza prophète voilà Dodi alobi nzambe te mutasala ngulu nzambe te mutasala mbwa nzambe te mutasala nyau nzambe te mutu asala mpuku baza banyama oyo Satana ok alobi nzambe te mutasala mbwa nzambe te asala ngulu mpuku na nyau bilo abipe biloko muso ezali un jour abana ko citer ba reptile donc oyo a citer oyo baza ba mammifère babenga bango ya kotanga pesa moi bien oh ba mammifère bongo bokomelanga soki ba mamelle soki ba mammifère après lobi on ça ba reptile kota ba reptile to komona bato ba bota ba maki wana bankoba ba miselekete ba nyoka ba reptile wana bazaka kuna to kotala pe soki akotanga pe mukolo musume sikoyo alobi mbwa ya yu muto lingaka mbwa ngako tunana ngana mbwa te ngabe abandeko na ngai na nyonso atangi na aka na likambo moko o pe na kotika na ngai soki eza ya solo so bana moni ba commentaire bo biele de noza bimaka ba solo na tiki na ngapa na nka moko e aka ngulu na boko la ngulu te me na lia ka ngulu so ba bo komele de nozi tika na tiki na nga me oyo mpuku na mpuku te enemi na mpuku naza kudu awa na appareil mona ko la kisabino bozana kezo appareil wana na la kisabino ça la fait bien appareil yango bakomango kudu peste appareil oyo bakomango peste oyo appareil oyo moya appareil oyo la première ngo peste na somba ngo mibale moko ya sika ezana na bomba appareil oyo ezalaka 24/24 ezaka na courant et bimisaka lumière moko boy et panzanaka lopango mobimba tiba voisin tiba gauche mpuku akoki koya na lopango te lumière oyo kimisaka bampuku so yo soko za bampuku na kati ndaku oyo eza na UK eza mutu ya UK na yebite bino so boza na pays nini kende
comment au peste project yango peste project il y a un peu courant mingi te pour na mona pe facture yango ya na ngo ndenge moko kamata ngo chango na prise pelisa yango 24/24 bampuku bango moko banda kokima soki mpuku akoti aza teti akoumela te mutu ebandi sale pasi abandi kolibeka ezwiye mutu pasi libeka kosanza mpuku asali nini akufi. Soki kaka de erreur na kiteti malgré ba bruit na mwezo ba ko yate ye kaka akota kana ndako ndeko na ngai 2 jours ezebele puku akufi. Donc voilà, donc déjà ngam puku na akuna te nia ukutu na zape kuna na nia ute appareil ya nia upe na zana ngo na chango kuna na garden na jardin appareil on est là tic tic yango ko te sala na système solaire. Donc ce qui ka nya wa ebana ka mutu ba beta beta babale ba buki yango mais et ça la ti lelo nya wa ko kota te place to nya wa yoka makelele wana et ça la bango bongo bouger soko beti eta na ba Amazon na ba wapi olobika appareil oyo ekimi sara ba nya okomi en anglais okomi na français et robimisela yo tu vois ngabu tu nya upe azala pembe nya ati aloba isuni mbwa mbwa pe nazana mbwa te nika na ebisa kibino donc ngai camarade pe na mbwa po nazana mwana na nga moko donc ata mbwa ngo aza bébé ata wuti ko botama soki bo lakise ka mbwa akokota koma donc mbwa kutu donc na ko chaete parce que ata lelo ko mukolo akena ndaku na ye mais bando ya otala nga abando ya otala mama na ye donc aya kokuta mbwa ou bien soka ekotala nga na kamati mbwa na kangi esika moko mbwa alinga pe bongo te au privé liberté alinga bongo te so bapaya baye ye pa linga nga koma jati abande ko sauter siko yo so bapaya baye obombi alinga pe bongo te donc mbwa pe azate donc niaou nande na ebisi bio dia kuta pareil ya niaou eza ya mpuko eza donc na kane loko moko ngulu so eka bolobi lada noisi keba na ngulu na kamati pe na bwakisi yango histoire pesili tolanda il y a mpuku c'est impossible satana akota na eloko ya salaki te impossible nde puku mwa nya ngulu. Donc pasteur alobike ba esprit ya mabe et se kardaka kaka na biloko yo yemoko asala alobi eza impossible que mpuku eza impossible que mpuku et esprit ya mabe akota neti na meme akoti neti na nini na pigeon bandi kona sekaki makasi mwasi moko boye atie na TikTok pigeon biso so to yebiye aza oyo Jésus Christ ekwelela ki ye me pigeon na buka na lipeka aye kokwea na lupango na bango badi ko bengana na komola isu pimando kuna ngayo ndoki obotindelinga bande ko pigeon abi pigeon pe komi ndoki ya sekaki makasi voilà bande ko na ngala baki moi sur na TikTok azo sambela zo bengana bana na ekuti ba otala ka bonga bi biso ba congolais tozo incarner bana makamba mabe tozo incarner bana tozo tia ko donc biso to koli na ko banga te to koli même na bambwa basa bato mbwa asa problème te ba okengela lupangu to na mbwa na soko mona Snoopy mais lelo to balobi mbwa za mabe bato basana banyau na lupango ya bakoko bana na ngai koko bana na ngai liboso na lupango na bango tala banyao na ite sko soti lelo bazaka na banyao bazali na banyao moyete ngao so na okekuna kana do no so na kangami na kwemo boy na zaka ko banga po ngana banga nyao banda bo mwana mais lelo balobi ke nyao satana mutasalai boyo kana suka lobini to ke na so na suka bozoka mateya bolongo na banda kuna bino futi tike o matina moto ti l'église mate koyoka ya banyao to loba te na suka nango dim offrande hey ya
pasta teya ya bayoka teya toleka. Biloko sala, ezali combien? Ezali 666. Que je vais vous énumérer. Dans la suite, il y a les parasites, il y a les reptiles, il y a les oiseaux. Que je vais vous étaler. Donc, biso titokola ki nekodim to ebi ki nzamba sala ba nyama nyonso ba na mokili. Mais prophète Emmanuel Dodi. C'est un grand prophète. Alobi Satan pe a créé ya yeba nyama me ba sangana na o nzambe akela. Il y a biloko Satan akela. Sangana na o nzambe akeli. Voilà. Donc, ça peut na batu. D'après pasteur. Donc, pour na ngai, ça peut na batu. Oh, Satan akela na oya kelaka. Oh, basangana ka pe na biso. Parce que na o comprendre que oyo penza ya nzambe azwa poison tshela muninga na biloko kolia ai banzinde nini ya ya. Ka ndenge saka bonzambe pe amta kela yo. Oye no pe kaka boyo komi wana n'importe quoi lomba kuna. Ah pa ma ndeko na ngambi tala origine na yo pasteur azo lobe pasteur loba quoi loba travailler Satana akokende kosala na memete azaya yete. Alléluia. Satana kotaka na memete azaya yete ya somba meme na oya ya moi o sala kamunde lolia ya e bongo na ngombe papa bongo ngombe e bongo ni ngombe bongo ngolo kute bimati na ba terrasse c'est comme prophète yom to bungi nzela to biso to bungi nzela il faut c'est obligatoire tozo tuna prophète abungi nzela mate ya kote ya isili. Parce que ti makambo lobby apesi biso verset mais ce que zala kingai hey tala na malachi la de nozi malachi lobby dim bane on atangi ba verset na bino malachi na retangi yango na monika ba komi dim mais ba na moni place ba komite mbongo poanga na loba na bino dim te na loba mbongo ngana opesa la mbongo na ngate na église po na dim. Et le grand babi opesa mbongo na opesa te na malachi na bino na suki malachi combien on va opesa na suki de suki combien na tangi na retangi na moni mbongo te na omona kaka ke bo opesa ba 10 na bino na ndaku ya bonzambe ezanga biloko akolia te. Église ni nango tokenda tokuta biloko akolia église ni so kaka les église papa mosque to pese bamboje belé na kati ya Belgique ne tokuta biloko. Église ni aparango, église ni. Ne église ba danois, na Danemark soko kei après église bomeli café. Bomeli moi café, moi ti soko lingi. Après on a église ni ngo na biloko olia. Après bon le bani les spirituel. On les danois aux autres balo la Bible d'une manière physique. Et ça biloko ngo ça spirituel. Et talibino na moni mbongo te. Bino bat botine nga verset o dime o boina bonga na moni na ngaite. Nzamba lobi bo pesa na église ezanga biloko akolia te. C'est quoi église en ezani? D'abord église c'est quoi? C'est quoi maintenant moi là qui prie chez moi? L'église c'est ici. Qu'est-ce que je dois faire? Cette maison ici. Et quand zanga biloko akolia te yaya. On a foué ka frigo boema. Na moni maki fromage mai mapa bozomona. Tam su bo mona bien te ya ki vantarte. Vous comprenez? Yangwana. Et quand ça n'a pas lié, si on a kuna moko yango les églises dans les awa. Si on a son bon dans la qui pèse à ce que pasteur nan. Boy sangai. Moi j'ai pris ici et puis église dans la c'est mon corps. Donc zoto nanga ezanga ko liate. Si on a liate dans zoto physique, na liate dans ndaku dans la qui pèse à bongo et pas ya mutu église à mutu mususu. Allez, bozo tine la ngape. Bino bat boyebi ko discerner ba malachi na bino wana. Bo tanga ngo bino moko bo tine la bino ngate. Et changer na ngate parce que nga no pesa kana nga dimte. Nzambe alobaki ako juger ngai selon makambo nga na yebi. Ndenga pe na oloba na bino pe boy. Soki pe moni ke ko changer na ngo pe yote ko changer te.
ngana linga batu te na terre na loba na batu ebele o mwa mutaye o la danoisi ezo loba mingi ke soko bali mobali azana mikanda te mobali wana akokima na ye to moni pe batu ebele bakimi na bi OK pourcentage ya ba divorce na poto ezaka basi o babala mibali bazana mikanda bongo bato bazana mikanda combien bazo divorcer te chaque jour bango moko ba français kende kotala nde ba divorcaka français na français mindele dana na dana mindele belge ba anglais ba o divorcer ba dano kutu ba balani demo ekoki te ba ke ko divorcer encore na Danemark au côté divorce lelo après une semaine ba bengisi bino ba kaboli bino bango kuna ba linga makamute ba fanisa bino 3 mois 4 mois batinda bato boke ko se consoler o botala na ntango tu boko bongisa pas question kuna cela veut dire que bolingite so pe lobi non après 3 jours boli bobala na lisu bobala ni mbongo na bino pota boke kota sa papier bobala na bofuta valeur ya à peu près 50 €. Alors mon pe bo divorcer bofuta pe 50 € ba kuna te mbongo ekota na kona l'état voilà toleka na komi na soka. Il faut y avoir cette explication. Alors, débat est ouvert pour la bâtiment. Je sais que les chrétiens, vous ne touchez pas, mais ici, quand on parce que, les autres, prophète Emmanuel Dodi, vous êtes censé y avoir cette explication. Comment est-ce que nous avons plus loin encore, prophète Alobi, ceux qui vous ont niaou, na bampuku, na katanda, bobu mabango, na bamboa. Bobu mabango, prophète. C'est pourquoi l'église, yoka libela. To segli kozana na bamboa na côté. Jamais les bois. Mutunyo sasa na bois, abomaye. Abomaye, voilà. Bota la bilonga bandimi. Babangi, bota la bandimi. Bayoki somo ba mama oyo encore maman liboso aza vraiment mama Kasai abi mama me biso to liaka bango botala ba mama église ngo basi mawa basi ne baton sa église somo botala ba mama bazui choc nyao mbwa ozana mbwa masasi calculé pa bomaye na limete bambua donc pasteur église na ebatu ba bomi bambua baka balobi bo kabate o tata mwasi ya kozwana yo milu awa ba toza su na milu te balobi boma pasteur na bino bifo bo boma bo jima poso to yebisi bino bo boma te o te bozo ko contredit ba pasteur ton jimi pasteur o bo boma bino so bo lia bambua boye bake bolia kindoki bolia satana biso nyoso tolia bangulu tozo kota repentance fo bo kota repentance na ngayo na lia ngulu bomonye siko toye kondima makam pasteur alobi verset biblique pe ezate poso ito boyi mais boyoki boma bambua bandeko na ngai ba chibelebele bandeko na ngai Kasai oriental Kasai occidental bokota na repentance bo benga makila na yeso kola makila na bino batukulu biso kutu to bokola ta ko bokola to ko benga na ta ko benga na bino bolia bakoko na bino balia ti bolia kango ti lelo boyoki pasteur boyoki batune bazo na église bavanima moi protéger kate alors na makambo oyo qui dit mieux prophète Emmanuel Dodi azana raison to yonde mtabungi nzela parce que papa nazia kotoka je comprends papa to lobate bango moko ba otala biso ba loba so prophète abungi nzela soki pe za solo kaka bango to loba lisute biso to yeli bango ka bango nde bapona prophète Dodi abungi nzela ou bien lobi ya solo likam na mbwa mpuku toko boma ye pona to bika memela batu peste memela so maladi alia ka ba biloko na bandaku abebisaka mpuku toko sa camarade na yete wana kutu pasteur olobolo bate mutu boka linga mpuku azate siko likam na nya Kasai occidental Kasai oriental
boliaka pe nyao bamanyanga musupe baliaka nyao mama etali bino wana papa loba je comprends plus en fait. Prophète qui dit mieux. Prophète Emmanuel aux gens censés avoir plus de explications là verset mamolo. Verset. Prophète. Okoma kaka. Voilà. Bande koto suki wana. Binomo boyoki. Prophète atiki bato. Sikoyo yebisa ngai. Ezolakisa déjà que na mboka na biso tozana eloko osala te. Population zotonda na ba église parce que baza na distraction te. Peuple moko te ako vivre afataka boisika moko kangama. Akoka te folinga bima a se défouler amona baninga yangwana siko amona baninga cinéma malunga zate. Donc makambo belé baza na mbongo te po ba ke tourisme. Alors que babiloko eza bien koke ba mwanda ba matadi koke ba Lubumbashi kota la Kivu ba lac ba oke la bandundu be mbongo okende kuna ya tourisme ezate kokata pamba la Congo Brazzaville kota la kamboka la Congo Brazzaville kobeta mwa tour na Rwanda na Burundi bande konanga bino a bokodoka bande konanga ngabo okamwisanga makasi. Comment vous avez comme ennemi à Rwanda na Burundi? Pourquoi? Alors qu'il y a des Congolais là-bas, non? Oh, bah, ça, la kakuna, bah, zolia, bah, zabie, bah, vandi na bango na Rwanda, bah, zali, bah, ndeko na bino. So, vous avez un problème, vous avez un ennemi. On dit qu'il comme ennemi. Ah, bon, ça, la bongo teko, désolé, hein? Naïbi que, bah, ça, la biso, ma bé, ma casse. Mais biso, bah, ça, la biso, ma bé, toza combien? Toza belé. Mais tu as une volonté, tu as une volonté au bête à bangote, tu as une volonté au benga na bangote, bah tu m'as boyé ba konda, bah tu m'as boyé mou, bah pays moko moukié, pays moko ba okota pa na biso qui 80 fois. Mais tu as koka na biso bangote. Biso kaka benda beauté, warrior, gaulois, boy, wana de toi ma casse. Mais côté ba bunda, et l'autre côté. Mawatro ya monde na yelibio na poko lelo bolobini na banya obozanga na bandao na bambwa na bino bozana bango na ngulu oyo tozo tumbaka awa na ete tozo lia ngulu ko tumba ngulu ba koteleta ngulu makoso kitoko wapi ba beza biloko ya satana nani ate yango un grand prophète de Dieu verset biblique to yebite. Ce que ça kinga ya verset pesa verset ngape na ozela bino bo pesa verset a bon attendeur salut botika la malam love bye bye bisous bisous